Moïse Katumbi. Est-ce que le monde a déjà Moïse Katumbi a aussi la action à Kinshasa? Jamais. Donc l'action Moïse Katumbi a fait à Kinshasa. Les athées. Donc l'action Moïse Katumbi a fait à Bandungu. Les athées. Mais tant qu'on a l'action à Lubumbashi, c'est que la présidence n'a pas nommé à Lubumbashi. Donc ce sont des politiciens tribaux en porte de vitesse où dans un discours représenté peuple que le seul arme fatale batikali nango eza oyo tobengaka tribalisme divisé pour mieux régner. Eza pe invention ya baopposant te. Ce sont des stratégies belges. Babelge nde bamenyela biso stratégie wana bamemi mpe na mutu ya bakongole mpo baloba oyo Tshisekedi ya Mulumba akoki ozwa pouvoir na mboka oyo tere mpo basantalaki moto wana aza le vrai nationaliste. Eza boye te. Alors botela bato tu bautilizaka na rébellion à part moto ezalaka le père de père et de mère ezalaka Lumumba musée oyo tobengaka Kabila Ngudu musée le père nde toloba otangaki azali de père et de mère. Mais soki otali bato oyo barwandais bautilizaka mpo baya na barebelio baza kaka bato oyo tobengaka bademida baka bato lokola bamoïse Katumbi wana bafinansaka bakatakatanga mpo badestabilize mboka. Soki otali nationalité na ye olandeli biographie na ye ocomprendre ke azali na ye étranger munene. Donc je sotoke biso parce que population eza na kanda na session oyo ezoya ifo ezongisa lwa wana ya de père de mère soki to biso toza na nzela eza boye te. bomoni bino moko awa ke bapoliticien bazangi discours balongwe na kati ya politike bakomi kosimba bavie privé ya bato. likambo oyo UDPS etikala osala te tomoni Tshisekedi ya Mulumba atelemi na podium alobaka bilobemba mama na ye bongo nini okendaka obotelaki Eric Lenge mwasi na bongo ezaka Tshisekedi aloba yango na bomonaki lobi awa na marche nde Fayulu akomaki ofinga bato babolole ono Félix Tshisekedi akendaka kolenga bamineur. Alors nyonso wana eza outrage au chef de l'État parce que chef de l'État aza symbole de la nation. Soki sikoyo nation etelemi elobi comme manque respect na chef de l'État tozoporter plainte. Est-ce que eza mabe? Lobi boloyoka déjà Devos Kitoko aleki na télévision wana ce sont des gens qui veulent s'acharner. Mais ntango afingaki ezalaki acharnement te. Mais ntango justice alingi asala mosala na ye oyo ekomi acharnement pour oyo kokolanda ye ntina suka. Tshisekedi ya Mulumba bobi tolandaka mbango na barélégation batinda ye na makambo ya kabwanga batinda ye na baprison na este soki mpe mate Fayulu akeli ya vungulu eske eza mabe? Eza opposition te na mokili mobimba opposition ezalaka tokende na Russie lelo le plus grand opposant riche avant la prison. Donc déjà baporte plainte contre Martin Fayulu il faut akende kosamba pour ceux qui ont l'unité à la Mafia Camere et que son âme repose en désordre. UDPS vivant. UDPS vivant. Donc, politique et votre Kitoko, ils ont voté déjà dans la session budgétaire, session à septembre de l'Omaka Awa. Session budgétaire, madame la session sur l'Omaka Akasi. Les députés ont adopté le budget, il y a 10 milliards de dollars. Wana Eliniko Lakisake, RDC est démarré. UDPS viva. Depuis 2006, en 2006, nous avons un budget à peu près à 650 millions de dollars.
ekokaka ata 1 milliard te budget wana ezalaki laissé par Kabila Lubu ntango Kanambe Kazembere mwana mama Marceline na ye amatisi azwi abebisi mboka atiki budget na 2 milliards na 2011 ntango UDPS abimi na nzela asali pression baye otyela biso budget ya 4 milliards maintenant esabi yoke na kati ya budget ezalaka oyo babengaka recette de l'état il faut bozala na plan ya mobilisation ya recette budget tolobaka eza provisionnel ezalaka bachiffre ya pamba soki oke na banke otuni bango wapi 10 milliards ezala te mais eza chiffre ya pamba bino sikoyo sur terrain bokomobilize budget wana mpo boya kotya yango materialize yango botya yango na kati ya badepense publique mpo na impact nango emonana na kati ya population mais na ntango ya bandongolo biso bauti koleka awa budget ezalaki ya 4 milliards mais sur terrain tobandaki oliaka ya 1 milliard ya pamba oyo nyonso wana ebandaki okende na baport privé mbongo ya leta ezokende na baport privé mbongo ya leta ezokende na baexonération exagérée mbongo ya leta ezokende na bakarte de crédit ya ofele ya baindividu mbongo ya leta ezokende na basous compte bokomprendre lokola bato wana bandako kodetourne mbongo ya leta bato wana bayaki masekite UDPS viva peuple congolais soki ake na FPI ake kodefa mbongo bakopesa ye te mais soki moto ape perde aye bato lokola baserge kadima bato lokola bafrancis kalongo bato lokola bamédiocre belebele ya FCC toyebaka baza na bamongo ya FPI donc bandaki eza mbongo ya leta ofele donc budget ya 4 milliards wana ezalaka oyo tobengaka budget fantôme emonanaka nango te sikoyo UDPS aye na pouvoir depuis 2018 Félix Tshisekedi accédé la magistrature ake na année budgétaire en 2019 alobi budget fait comme 11 milliards eza boye te bato ya FCC leva tozalaka na majorité batali balobi ati mpo aye korevese bakope na biso nyonso ifo tobloke ye nde bomonaka budget ya 2018-2019 esimbaki te mais après tant tokwei majorité na parlement okwei majorité pour récupérer parlement topandi FCC lokola Kabila apanzaka MLC apanzaka palu apandi esinde mobima nde biso toyaki awa tolobi biso toza ba Jean-Claude Van suka masolo eza boye te nde Jean-Claude Van Damme Félix Tshisekedi aye apandi FCC nyonso ntango topandi FCC bamisusu bakoma okima na bakamio ya tomate ya mama Yuvu mpe ntango toyebisaki bango awa bokonange bataki tembe eza boye te mais sikoyo bamisusu bakomi banange deja bakomi kokima na bakamio ya tomate yango tobisi ader bakamio ya batomate wana oyo ekendaka lufu fo kosurveille yango maka jour mosusu bomona Kabila koti na kati akimi ifo kolanda yo kotala bakamio wana malamu UDPS viva budget eza proposé na 10 milliards 600 millions de dollars 10 milliards 600 millions de dollars et puis budget wana après chaque année et banderonata donc Félix avant si c'est 2023 akoma na 2023 akotika budget wana na 25 milliards de dollars donc elingi koloba nini plan d'action ya UDPS ezokokisama po tolobaki na premier mandat peut-être peuple akoya kosentir impact ya mandat oyo na suka mais tokovande mboka tokozongisa yango na rai parce que peuple oyo nyonso bozomona baoleka na nzela wa
baza ignorant makasi mpona bango na niveau ya libulu oyo RDC ezalaki bayebi yango te bango bazozela peut-être elala masango ekita me ata masango ekiti lelo oyoki ke kingasani eyindi mandoki ezobeta olia masango wana UDPS viva ata masango ekiti po ekota na nzungu na yo soki eluka mbongo te eza ndenge maola pays avant asala action moko na population il faut asala oyo babengaka bapré-projet bapré-projet c'est-à-dire azoprépare projet il faut nasomba masango nasomba fufu nasomba makala nasomba boye na renire yango mpo nalamba fufu napesa c'est ça mais niveau oyo RDC ezalaki naloba yango chaque jour RDC ezalaki pays te ezalaki mpe gouverner te RDC ezalaki un groupe de gens basangani très gentil bazo appuyer moto nyonso et puis club ya nimero basanganaki babengi bango FCC bango nde bazalaki na monopole ya kokabola mbongo ya Congo ata totangi 5 poste ya professeur de chap oyo adirigeant oyo ministre intérieur oyo ministre boye oyo secrétaire boye tous les postes ya dirigeant ezokokana te na mbongo na ye oyo aza nango na koti ya banque ata ozozwa 13 000 $, tokalkilango pendant 10 ans est-ce que opesaka 1 milliard de $? mais bato wana babengi bango bamilliardaire pourtant tokanga bango tokozala na baargument ya reluka ebele te tokokaka bane na ye asali na pouvoir na mbongo aza nango na basalere bandaki kozwa to kompare nde tokoyeba ozwaki mbongo wana wapi ata Moïse Katumbi bozomona soki uta asali na gouvernement tokotala salaire ya gouverneur na baprime par rapport ya mbongo oyo aza nango na banke oyo nao nazalaki commerçant osalelaki yango wapi epuis oyo tobengaka fond na yo ezalaka combien nde bomona tokanga bato wana miyibi makasi yango wana soki ozala motema okita Kabila esengeli te bakende na communauté internationale esengeli te juge ye awa po toboyi makambo oyo mwana mboka Bemba atikali pauvre malheureux mpo na communauté internationale omoni mutu te grand commerçant oyo alekaki Bemba Sarona na mbongo na Congo awa azalaka commerçant ya monene mais lelo Bemba Sarona apike kiza tamba kufi mpe mbongo na ye nyonso na banke barécupéraki yango epai ya communauté internationale mpona problème ya mwana na ye mo akangamaka na sepeli vano te Bemba bafubi ye mbongo nyonso bokanga date ya lelo na 2023 botika komona candidat ya MNC te Bemba repostule te parce que carrière politique na ye abour alors suna mbongo te arefala susu ndenge parce que Bemba lula mbongo makasi na explikaka bino ake mwana mboka Bemba azalaka ni politicien te mutu akomisa Bemba politicien eza mama Bobilada dawa ntango mama Bobilada baza na Kawele nagemela kuna Kabila Kanambe Kazembere aye na mosuku ya guerre Kabila Ngudu aye na guerre alandi Mobutu Mbango Mobutu alobaki akokuta ya babunda me Mobutu atundaki tina village ya papa na ye esimbi te moto aye kosauve Mobutu ezalaki Savimbi le dernier avion oyo atelisaki na aéroport ya Gemena mpo récupérer famille présidentielle ezalaki cargo envoyé par Savimbi parce que Mobutu awandaki koappuye guerre ya Savimbi ndenge barwandais bapuyaka baguerre na biso UDPS viva nde ntango Mobutu akimi na Maroc akomi kuna na Maroc Bobilada akonstate ke coffre fort etikalaki na kati ya palais présidentiel na Kawele alobi nazoluka mutu fort récupérelenga coffre fort wana eza nani atala bia mwana vieux jano azalaka na Gemena nabenga ye
babonga Bemba alobi bataillon moko etikali na Gemena oyo ezalaki kosécurize président yokende eza bataillon wana baza armé pour chasser bato nyonso tu baza na palais ya Kalele mpona coffre-fort récupérer la wana toya tokabela nde lara Bemba ezalaki wana nde kipoliticien ya Bemba kirebele ya Bemba ebanda wana ntango Bemba zi bataillon wana obi mama bobi atindinga batali ma maire président obi toyo récupérer lara eza awa bachassa bakadogo bazalaka wana bapanza coffre-fort barécupéra la Bemba oyo apesa mama bobi na mokolo cop Bemba récupéré na basoda na bala na poche na ye lebiemalaki esikisi wapi na sepeli idps viva oyandaka bapoliticien oyo tozalaki na bango na Congo ntango ayoki gu ya pouvoir ayoki gu ya kodirige armé na 2 jours oyo asalaki action wana alobi akomi rebel nde bomoni na mbongo nakomi reculte bato idps viva nde kokoma Bemba akomaki rebel ntango akomi rebel atake ti toke na bakor ya Sun City na Kabila Kazembere nde sikoyo bayaki kokomisa ye premier vice président parce que ntango Tshisekedi ya Mulumba adésiste na kati ya politique aboyi makambo encore ya Addis Abeba aboyi makambo ya Sun City biso bakongole tolingaki na biso Kabila te toyo kotala mwana mboka moko azokundana mpe kuna kombo na ye Bemba po apule Bemba aza maboko makasi alembaka na ye te nde sikoyo bajourne kambinga oyo bazala na nsima na ye batoma luwaka bazala na nsima na ye rebellion ya Bemba eye kopanzana na 3 parti ekomi rebellion ya toma luwaka ekomi ya bato misusu bambuse nyamusi wana na ye moko Bemba alors Kabila Kazembere aye apanzi bango nyonso naisaka binoka awa ke IDPS aza na école du parti oyo tokoki kotangela bino histoire ya politicien moko na moko na ndenge ya banda politike ti akoma lelo toyebisaka bino awa histoire ya Martin Fayulu ayaka politicien te ti ayaka na IDPS na Albert Moleka mais à cette époque-là azalaka secrétaire général Albert Moleka azalaka secrétaire général nde Martin Fayulu na ndenge kaka mantolo ayaka na mwa combien alibere Albert Moleka lobi memanga na UDPS Martin Fayulu aya na soso na ye boye na mwa saki na ye à cette époque-là na parti malete oyo wana ta mwasi na ye asaberaki na esibete azalaka nao na Sénégal aya ye moko epai ya Tshisekedi wa Mulumba nde bomonaka awa ntango Tshisekedi ya Mulumba andimi ye na 2006 baye kosala soki rassemblement te ezalaka na banani lisanga bonganga basali soki alternance Tshisekedi président basali mwa association moko wana Tshisekedi président nde bayaka kovote bango po alinye bango na baliste ya UDPS nde ayaka kobima député 2 fois na 2006 na 2011 UDPS viva toyebi bahistoire ya badepute wana nyonso ti azoya kobondela Augustin Kabuya azoya kobondela Jean-Marc parce que na Augustin Kabuya batikala koyokana te nde akenda kobondela Jean-Marc na 2011 po baya kokota bango na eloko na bango basalaki wana ezala allié ya UDPS estce boyoka UDPS na bapériode électorale akenda kosalie na motu moko boye UDPS asaliaka na motu te UDPS azalaka UDPS me baparti allié nde esalaka nini eyaka même na coalition awa c'est pas dit que biso tokendaki kofélicité FCC non c'est Kabila Kanambe Kazembere nde abanda kofélicité UDPS voilà président qui a commissi Madiba la première ministre a commissi Chiba la première ministre le premier ministre wana nani alingaka wana c'était le bien Jean-Marc Kaboul à Kaboul baye 2 millions de dollars
freiner puissance ya UDPS lokwa Tshisekedi akufi tobimisa yo premier ministre to récupérer doucement ya 2017 une année oyo Kabila akendaki kozwa na cité de l'Union africaine ezalaki que Jean-Marc Aboun abima premier ministre. Jean-Marc Aboun asaleli kikombatant azwi lar wana atiaka yango na poche te atie alobi eza lar ya leta tokolia yango na nkolo mais tokotikela Kabila glissement te nde bomonaki Kabila kanda emati makasi alanda Jean-Marc Aboun ntina ndako na ye abomaka mwana na ye te abomi ye wana Jean-Marc Aboun ya liboso na age ya 18 ans bapandre ye bakangi esinga badiembiki ye mpo bato ya service ya Kabila tosuturaka boye tongi tokende marche bazobenga biso mwana Jean-Marc Aboun na bidiembiki bidiembiki ndenge nini kanda ya 2 millions de dollars oyo Jean-Marc aliaki aboyi kopesa glissement bokomprendre ke UDPS oyo eza na histoire UDPS eza na histoire kobanda na Tshisekedi le 13 parlementaire ti na présidence ya Tshilombo eza kote UDPS eza na histoire yango toyesaka bato ke eza na politicien moko te akoki koya awa na kati ya Congo alobake ye aza boye baza te Moïse Katumbi oyo bozomona oyo abimisi mbongo ebele ekoti na UDPS ntango Kabila bengani ye Moïse akomi mitelengano na Belgique nani ayaki kosauve c'est Tshisekedi c'est l'UDPS ti Félix repose à ordre bazongisela ye passeport azonga na mboka c'est l'UDPS ata bakosala motema mabe ndenge nini bango nyonso bazali bana oyo bazalaki bauti na UDPS toforma bango eza lokola mutu oyo tobengaka Beladen ata atungisaka baméricain auta wapi Beladen auta na États-Unis il a fait ses études aux États-Unis baétude na ye ya bacriminologie ya baservice ya renseignement ya bafilature ya baguerre asymétrie asali yango les États-Unis il a été formé par les Américains pour comprendre non nga mpe fona lukalar na ngai nde akimaki nga mpe fona défendre mboka na ngai naza américain te ndenge bozomona Katumbi oyo bazotravaille mpona baintérêt ya bajuif bazotravaille mpona baintérêt ya baitalien bazotravaille mpona baintérêt ya bazambie eza bamboka na bango Kabila Kanambe Kazembera azwaka DGD ya awa apesi yango soki na papa na ye bazwaka mbongo wana nyonso ekendaka na Tanzanie eza mboka na bango il a pris son pays il travaille pour son pays akotravaille mpona RDC te voilà pourquoi tointerpelle ya peuple congolais toyebisaka bango boye UDPS toyebi bapoliticien wana moko donc soko moni koza na politicien na yo oyo olingi otya biso na débat contradictoire tolekisa yo histoire na yo yaka na ye parce que bango nyonso nde baza na toyebi histoire na bango kitoko alors bakokima biso te tozomaîtrise bango UDPS viva donc wana ezalaki histoire ya UDPS mpe politique ya UDPS oyo nyonso nazoyebisa bino ezouta na école du parti oyo place haute format Félix Tshisekedi Tshilombo UDPS viva nous avons une histoire nous défendons les valeurs nous défendons le peuple congolais nous allons continuer à défendre ce pays jusqu'à ce que on peut récupérer point dans notre politique au niveau international. Aujourd'hui, le monde est en train de parler. Bazomona géant moko azobotama en Afrique. Tous les pays africains, lelo eza na ba désordre terrible, ya ba coup d'état, ya ba dictature, ya ba ingérence étrangère. Mais UDPS na politique na ye a stabilisé pouvoir ya Congo. Jusqu'à la communauté internationale, à ce moment ndenge akosengere UDPS viva.
Martin Fayou na Badaf Musique banani basali mikanda batambusi na bambassade nyonso oyo Chilombo aza dictateur, Chilombo aza moyibi, Chilombo aza boye na ba-États-Unis na bambassade nyonso étranger bayebisi bango na minute oyo biso tozosoutenir mwana mboka Félix Chilombo. Ata Fayou toyebi yo, Musique toyebi yo, FCC toyebi bino oza moyibi miso bokangama. Deuxième chose, c'est la bino. Tous les opposants aux éléments na batravail ana kabila kanambo kaze. Bazana masibu na sima na bango. Bako kangama, mupita ko échapper na justice ya Congo. Biso toza wana lokola basizini. Tozo surveiller bango kitoko. Kobanda la présidence de la République qui la ba secrétaire général na kata ministère ozala la sécurité. IDPS aza wana mpona kosurveille moto nyonso eza boye toyebisa ibino ake kamere akolela na molongo ya mboka sikoyo ti lelo maladi wana kamere azokufa ese akufi IDPS viva eske kamere akufi mpo nandako yebisa bino ake bamaladi wana eza lokuta azoluka kima tokokanga ye akosekrete awa tokomelisa ye bakongo bololo na bamongombolo akobika kitoko abiki te alors etikali monsieur oyo tobengaka monsieur l'homme qui a ajouté une formule dans les mathématiques oyo babengaka l'homme qui a semé le maïs et récolte l'université. Matatama, mapo, moyibi mone. Donc, matata a échappé la justice. Mais l'histoire est non poison ici, il faut te répondre la justice. Yemoko yakewa, fin la justice na monogamie là-bas. Je suis venu affronter la justice qui a été instrumentalisée. Ah, justice est là qui est instrumentalisée. Si quoi est commis ou non, on m'a empoisonné. Bon, justice instrumentalisée, on m'a empoisonné ou pas, non? Il faut répondre à la bazate. Monsieur Matata, Kalate, déjà chambre là où il va dans Maka. Au collant de la caméra et que ton âme repose en désordre. IDPS viva. Donc, les politiciens ont une perte de vitesse, ils ont échappé à l'IDPS. Martin Fayou a glissement pour l'IDPS, ça va être poids politique. Vous comprenez que les bases sur un discours dans la poids politique. Nous sommes toujours dans Tchango, non? Ceux qui battent dans 70 personnes au cas où on va dans le monde. Donc, Batouazaki n'a pas repéré. Batuana nyonso bazalaki wana ezali bato bapesaka bango na $20 na bamachete mpo baya kosala désordre na Congo ya UDPS eza boye te bazalaki na population te. Alors bazoluka glissement na 2023 mpo epesa bango pro politique bakocharge yango na motu ya Chilombo eza boye te baloba wana Chilombo na pas organiser les élections mais banani bazobloke soni basali coalition na mbongo na mashele bato ya oyo babengaka Senko bamiyibi wana catholique basali coalition na bango mpo babloke processus électoral eza bote ono la seni instrumentalisé estce biso UDPS na tuna babino mikolo nyonso biso nde tozoorganize bakambo ya Senko bino na UDPS boyebaka kadima biso na UDPS toyebaka nani type ya nini parti qui défend la démocratie, le parti qui défend le peuple congolais. Quand l'UDP se parle, tous les dictateurs tremblent. Message au Tozotin de la Yango, gouverneur de la ville, comme on l'a dit, Jantiningo. Tozotin de la Yango, Jantiningo. Messieurs les gouverneurs, biso peuple tolobi boye. Ozo sala na yo eloko moko. Hey. Ba plan wana oti ko bimisa wana ya plan ya 2018 à 2023 eza ba plan ya loku. Ya lokuta. Ba service na yo ezo sala eloko moko te.
au ridiculiser chef de l'État. Lokola yo ridiculiser chef de l'État. À partir à l'élo biso IDP sokomo la biso na nzela na yo. Awa la pompage ba désordre déjà perpétué, impact na yo ezate, ba tracasserie policière, ba augmentation ya ba transport ya ba receveur, ba zonyo ko la population. Ba monteur bazo futa ba taxe illégale. Yango tolobi na yo boye. Ava lumbe landa yo, tozo senga yo na malembe o démission. Tosengi Jantini Ngobila, le gouverneur de la ville à l'immédiat a démissionné. Parce que biso peuple au comment la biso na nzela na yo. Tokotike la yo tenté. Au humilié chef de l'État na affaire ya Zando. Au bengi chef de l'État à s'intégrer na makamuna yo. Alors ozalaki na plan mokote ni investisseur mokote à Rotongaza. Lelo ba maman la biso bakomi ko telengana. Alors lokola yo oye po osala continuité à Kimbuta. Tokotike la yo temps il faut démissionner. Deuxième message, tozotine de la yango gouvernement provincial IDPS viva. Gouvernement provincial et puis na bari député na biso ya IDPS o tobengi Peter Kazadi na vie gari. To vota bino la pompage pour la boke lobela peuple congolais na niveau ya ville ya Kinshasa. Alors bokota kuna bolobaka eloko moko te. Bokota la kati ya corruption ya Ngobila, bokota la kati ya corruption ya Godin Poi, bakabiliste minene. Pona boy humilier pouvoir ya chef de l'État. Biso tokotike la bino tante. Boye bake tanke bolobelo rote na IDPS peto rondima bino lisusu. IDPS viva. Pasteur Godin Poi. Lokola yo oportara batu plainte, to sengyo ya reporter peuple congolais plaît. Mais biso to sengyo boy. Lelo e sengyo démission. O démissionner. Na kata gouvernement provincial au salaire na yo eloko moko te. Loi moko votaka na intérêt ya Kinshasa ezate. Bozawana pona bosalela Ngobila musala, bosalela Kimbuta musala, Kimbuta kendate azo diriger ville ya Kinshasa à travers Ngobila. Alors, biso peuple tolobi esengeli bo démissionner. Donc otike la bino tante tant que bozana posa bo humilier pouvoir ya chef de l'État. IDPS viva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toza debout, qu'à la tête tozo sala bino lumbe. Dala Ngobila ngana zala kanda makasi. Parce que ndaku oyo ya pompage Kimbuta mutu ateka yango na ba autorité oyo bazalaka na ministère ya urbanisme bapesa indien oyo pouvoir lelo bosali saut de mouton na ejouaka rôle moko te embouteillage c'est na embouteillage ba mama oyo bozobengana bateka te mendaku wana est-ce que autorité de la ville azangaka mbongo ya kosomba marché wana po etikala wana te. Alors bozo travailler pour le peuple congolais te. Tosengi Ngobila a démissionné. Soko démissionné te okomona biso liboso ya ndakuna. Tokotikela bino tante pouvoir ya Chilombo et ko travailler na batu oyo nyonso balingi mboka. Kinshasa va mal. Kinshasa n'est pas dirigé. Kinshasa est abandonné à son propre sort à cause de politiciens mal intentionnés en perte de vitesse. Lokola ba Jantini Ngobila. Merci. Waneza message d'avertissement. Moi oyo tokotike la otante tokosala ba émission potosenga yo o démission. Merci beaucoup. Tomi bebeteli maboko to mona lile.